Shalom, shalom, Persikanyo so bino bosaku. Ok, na sepeli mingi kozali susu liboso na bino pona ko transmettre bino ezali message moko oyo kolo Yesu Christo Masia ayebaki na kopesa nga concernant son peuple, concernant son église. Oyebi ete église moko na lelo tokomi komona makambo ebele. Tokomi komona makambo ebele. Kati na bana nzambe, kati na basana nzambe, lelo église ya nkolo ezoyeba lisusu te eloko nini esengeli esala to mpe esala te. Nzambe ayebisi ngai ete nayebisa na peuple na ye ete esengeli bamilengela pamba te bozongi na ye ezali lisusu mosika te. Donc église esengeli esala oyo ezali essentiel po ete bozongi na ye ezali kala mingi te. Kolo ayebisi ngai nayebisa libota na ye ezalaki lokola vision oyo nazwaki epai na ye. Kolo amemi ngai na eklesia na ye mpe kati na eklesia na ye namoni ezalaki na bato mpe kati na bato wana ezalaki na bagroupe ya bato ebele na kati na eklesia mpe bato bazalaki na kati ya eklesia bazalaki koyebela nzambe, bamosusu bazalaki koprofetize, bamosusu babandaki kosala oyo kutu nzambe azalaki na yango na bosenga te. Nde oyo eklesia ezalaki kosala koyemba, kosakola mpe kosala makambo mosusu. Mpe kolo atundaki nga boye alobi makambo nyonso ezomonana awa ezolobela yo nini? Ngabi te nkolo bazoyembela yo po ete lokumu nyonso esengeli ezonga epai, esengeli bato basakola pamba te esengeli bato bayeba makambo eboma. Mpe nkolo akiyebisaki nga alobi mosali na ngai obanzi ete lolenge bato wana baza koyemba bongo na kati na eklesia mpe kolekisa ntango na bango nyonso koyembela ngai kuna na lola baangelo baza koyemba bango baleki bango na koyemba to bakoki kosala loyembo eleki bango kuna na lola ndenge bazosala sikoyo. Nafandaki kimia mpe nasangaki maloba koyebisa ye mpe kolo ayebisaki alobi ete oyo bino boza kosala wana se kuna na lola esalimaka malamu, esalimaka malamu mpe kitoko lisusu koleka. Naboyi te bato na mokili bayembela ngai, naboyi te mokili esanjola ngai, naboyi te eklesia ekumisa ngai po ete oyo nasalaki mpo na eklesia mpo na mokili esengeli eklesia eyemba mpo na ntina. Me esengeli na bino bososola ete ezali na eloko moko oyo lola ekoki kosala na mabele te. Ntango azoloba lola azomona ete banjelu po ete mosala na bango ezali koyembela nzambe, mosala na bango ezali koakompli ezali bamission na nkolo. Me kokita wana se mpona koteya bato babongola mitema angelu moko te na lola kotika lola baya na se ateya moto mpe moto abongola motema. Me kolo ayebisi nga boye alobi ete ezali mosala na eklesia. Na bisika eklesia elekisaka bangonga na yango na koyembaka na koyembaka na bisakoli na kolukaka masakoli na badelivrance makambo ebele eza motuya. Me oyo kolo azosenga na eklesia na ye na ntango oyo ezali kokende koteya mpe koganye baame mpo na ye, kosakola sango malamu. Eklesia esengeli ebimba ekende koteya bato, bato babongola nde mitema. Kolo atindaki biso me lelo eklesia na bisika ekende ekomi nde koyebisa bato baya te. Kolo alobi tokende na bisika toyebisa bato nde baya bamona miracle, bamona loboko na nzambe, bakozwa banzondo, bakozwa masakoli te. Kolo atindaki biso bitobima alobi allez faire de toutes les nations mes disciples. Yango nde kolo azali kosenga epai na biso
ngai mosali na Nzambe, mosali na nkolo, momu na nkolo, Berger Etienne Bokopolo, na ye liboso na lingomba na nkolo Yesu Masiya koyebisa peuple na ye te tokende koteya sango malamu na nkolo Yesu Christ. Le salut des âmes est la chose numéro 1 qui préoccupe Dieu à ces moments. Le salut des âmes. Au canal ensemble, le bien était ceux qui gagnent les âmes sont sages. Kolaso c'est la biso. Tokota na elanganae pour na kotea sango malam. Mon canal ensemble, salut Kolobana, 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Église ezali misé yaba santu te. Bisika oyo baza ko exposer ba santu te. Mais l'église ezali ndaku na Nzambe. Bisika oyo baza ko préparer ba disciples pona ko kende koteya sango malamu. Totika kokanga bandimi na biso na ba église. Totika kokanga ecclesia na nkolo en otage. To libérer église na nkolo. To bima. Totika confort ya église. Mais tokende koluka milimo ezali kobungisa. Na tango yebi boni ya milimo ezokufa. Yo mosali na Nzambe, yo mwana na Nzambe, ofandi pe okangi maboko. Milimo boni ezokufa na tango. Posa la Nzambe ezali ete milimo wana ebana kobika na yango tokende koteya oyo ezali sango malamu na nkolo Yesu Kristo Masiya. Yango nde ezali ordre suprême oyo nkolo atikelaki biso. Véritable ecclesia na nkolo tokoyeba yango lolenge nini ecclesia oyo ezokende koteya milimo ya bato. Ezali kokende koteya sango malamu po ete bato babongola mitema. Mais soki ezali ecclesia oyo efandi kaka pona miracle, pona délivrance, pe makambo mususu songolo topo pakala te, esengeli totala yango malamu. Yango nde ezali posala nkolo na biso na tango oyo tozali peuple de Dieu na ekolendisa na bino ete tokende koteya sango malamu. Merci beaucoup. Esengeli na biso toteya sango malamu. Ndenge na lobaki yango nde ezali posala nkolo na biso na tango oyo tozali peuple de Dieu na ekolendisa na bino ete tokende koteya sango malamu. Toteya sango malamu. Pamba te bato ebele bazokufa bayebi nkolo Yesu Kristo te. Kozanga nkolo Yesu Kristo ezali liwa ya libela na libela. Tokende koteya sango malamu pe mbala sima na ko talisa na biso tina nini nkolo abengaki biso pe tokokota ngo esusu na bozindo lisusu koleka. Kasi pona mokona lelo na banzi ete na suki awa libota na Nzambe totelema. Nzambe apambola yo yo oyo ezolandanga. Nzambe apambola yo yo olandi ngai. Nzambe apambola yo yo oyo ozali kosala mosala na Nzambe, ozoteya milimo ya bato po ete bana kobika. Nzambe aza na yo kolemba te kobala mosala oyo po ete ozali kati na volonté na Nzambe na tango biso tozali. Tango ba mosusu bazana na ba distraction, yo oza koteya sango malamu, Nzambe azomona yo kotika te kolemba te. Marge nyonso ozali kovivre pe komona kolo aza na elongo akotika yo te. Tika ete Nzambe apambola bino nyonso tokutani mbala sima
na émission oyo. Merci beaucoup, bye.